Congo Kinshasa mbote na zala kanese mo ko ba ki boza tellement ebele ya kozela magazine na bino solo la plus. Naveni Kinshasa, population est menacée d'érosion na ndenge ya kosakana te awa bazali kosenga kaka intervention ya bakonzi tozali bongo na Mbanza Lemba. Tozali wana veni Kinshasa musika tena wenze ya Mbanza Lemba na terrain inikin homme 30 ndenge kaka bozali komona boye awa érosion esala makambo na ndenge ya kosakana te. Aveni oyo depuis esalama ezalaka kitoko nzela ezalaka malamu. Érosion et bandi muke muke et buki nzela en deux parties et tikala ngambu kotoyo ngambu kuna ndaku moko pe ye atikala na katikati en tout cas kokamwa oyo bozali komona ya mabanga ya mike mike wana ezali mabanga baye kobwaka te kasi ezali nde bandaku oyo ebukana bandaku ekweya bamapangu mosusu elimwa yango moyen ya kovanda ezalaka pe lisusu te batu bakima. Quelques personnes oyo bazanga pe bisika ya kokende batikala kaka wana kasi soki otali condition bazali kovandela pasi pour moindre mvula kaka ya muke kana mpu batu baleli neti ndaku oyo yango ekoma penza na katonton batu babeta bi bayebi pe ba comprendre makambo tozali koloba awa soki ofuli yango ata na munoko fu pale kao. Kasi ba jeune pe quelques habitants ya kotoyo ba bundaka na ba faible moyen na bango kocha basak awa façon ya ko calmer ata ndenge érosion oyo ezali kokende. Papa gouverneur ya ville province ya Kinshasa awa na Mbanza Lemba balobi tala na nu situation na bango penza po baboyi tangu likambo ekokoma bakonzi babandu beta batour kuna o bakabula mawa. Na route Kimwenza pont epouché mai ekomi kobima na balabala na ndenge ya kosakana te constat ya Fiston Pero. Yango ezalaka nini vraiment pona ba infrastructure ya ville province ya Kinshasa awa tozali na commune ya Mongafula plus précisément na route Kimwenza na triangle campus nzela oyo ememaka vers université ya Kinshasa pe clinique Ngaliema awa nzela ezali nango penza mabete kasi ponde e boucha na bosoto salite etonda conséquence mai ekoma kolekana na balabala botala boye lokola rivière situation oyo eumeli penza ba autorité batalaka yango te kara na ndenge ya kosakana te fulu ekomi kutu kobima tina balabala awa moyen ya koleka na malonga ezalaka te ndenge kaka bozali komona batu bazali koleka mupanzi ya pont soki pe okutani na chauffeur anko asopeli bino mai journée baby yoka communication bakino basalaki lande bébé senga ko buka pont oyo ba mai chango likolo mai lega po mai komo debole mai komo tempo likolo ya pont donc ya hato ata basali salongo ndenge nini mwesi mba ekozala te bébé senga ko ba pont oyo abuka yango ba mai chango likolo po mai lega kana si eleka te ba aider biso ba parler zotonda ba parler zozinda mambo ebele sa malisu te eza principalement munene lekiti campus ba continuer ba lega ba aider biso po biso biso za bien mandako ba mos ko ba bande ba fela ngo pourquoi faut basala ki akina ndenge asi est-ce que pour ça la ndenge soit likolo po mai eleka ndenge asi atelo ke likina moi kangama ezate na tala ato komi kule komi likolo pont ekomi na se mai akomi likolo pont ngele ya na ngobie à partir ya mai eleka kana kona banda basala ka irrigation mai dati ba bon ça ba masako kita sala ba chabe ko mai mambo na mpandira dinde baya na vita partir ya kabisi jusqu'à golkanfite ekipigo ike kala mai kala ngai eloko ezosala nga pasi makasi eloko liboso eza nini komona ke eza nzela oyo baprofesseur ya minene balekelaka badokter ya minene ya Kinshasa oyo balekelaka bakenda clinique universitaire eza réputé na Kinshasa istem baprofesseur nyonso balekaka monastère mpona basango ya catholique donc c'est presque baautorité minene balekelaka nzela oyo nayebi te baautorité na biso bon balingaka vraiment nini nzela oyo eza nzela monene oyo eza korégorge bainstitution ya minene awa CNPP eyebani ka côté moko donc nzela oyo eza nzela moko principal eza négligé tala kaka
pont wana eza bouché. Il faut pas déboucher na ndenge assez. Ce qui m'a yone bande oleka au monde nzela o ekozonga normal. Et ça te que ba intervenir pour nzela. En cas de problème, ce qui nzela bukani boyo. Ba kolinga te ba lié na difficulté à kobongisa awa. Il faut ba ba source, qu'est-ce qui a causé ba ni de poule wana. Ce qui ba ni de poule wana eza ndenge eza wana. Source nango a Jean causa les anines. Bouchement la maille wana ya kalamu. Pont ils a bouché dans ce faut pas déboucher. Donc c'est un travail simple. Donc bango bakolinga toyebi mafia batu na biso ba autorité na biso bakolinga bazela tie beba pour ba millions ya kobime belé toyebi. Donc nous en avons marre bango moko baye batala nzela o eza route principale ba négligeant ngote. Population ya commune ya Mongafula bazali komi tuna soki bukumetso na bango asalaka nini po ata salongo ya pamba esala makate bakanivo nyonso boucher na ndenge ya kosakana te pont boucher kasi soki ezalaki mbongo ya batika bawenze nde mbangu yaka nini biso esali biso mabe dans le sens que rond-point coûte yango wana centre commercial ya munene bako kobongisa ngo te bongo oyo nde bakobongisa donc mboka na biso yokendeka wana vai ke vai banoko la population na kotekela bango biloko ya mabe bakangi bateki pada na victoire veut dire ba téléphone ya mbata bona wa détail na reportage oyo tambola na mokili omo na makambu tozali awa na place Victoire plus précisément na poste ya sécurité publique oyo kumba makaipa ya capitaine Honoré esika wapi la police atie maboko na mwana mobali oyo bozali komona yoka bien ye azali moko parmi bande ya escroc oyo banyokolaka population balekaka awa ye na baninga na ye bazalaka na ba telefone ya mbata ba telefone ya lukuta oyo batekelaka batu telefone esi ekufa pochette ya pamba batia zelo na kati epuis batie col batekeli batu parmi ba victime moko yeyo mwana mobali oyo bozali komona awa esi azwaki mbata ya misu boka ye moko ndenge abeti lisolo jeune moko ye alataki propre abina azoteka telefone ngana kosomba telefone te mpona bangongamaki nango te ti alandinga kaka alabisinga telefone yango oyo eza nango faux prix natuni ye combien ye alobi $100 mbongo ebele boye ngana bongamaki mpona kosomba telefone te alandinga lisusu lokola azoforce ngai naye koyebisa ye $40 mais $40 yango na maboko ezalaki te ti ya lobi wana yaka awa comme ça opesanga mbongo nga nayebisi ye tokende kote ya hotel kuna comme ça napesa mbongo akuna eza mosika ti tokomi quelque part na veni moko wana nayebisi teka totelema awa napesa mbongo apesi nga telefone yango natali azongiseli ye ta moko ayo koloba o $40 yango lobi eza moke naza na 80 000 $40 yongo tolobaki $40 naza na 80 000 ti nayebisi tolongo na prince tomata likolo kuna komisa napesa mbongo aye kolakisanga pochette wana ezalaki deya bapochette oyo bazotia mabele na nzoka ezalaki mabele na kati ngai nayebaki te azwi pochette wana alobi oyo pochette ya appareil yango oyo ti tobanda okende nayebi mpe te aire nini achangeaki yango aire nini oyo apesaki ngai ya mabe tant topusani alobi pesa mbongo ngai napesi ye mbongo wana deja apesaki ngai appareil yango nga nayebi kaka appareil natie na poche yango napesi ye 80 000 alobi o mbongo yango pesi nga eza moke bakisa kaka ta 10 000 alobi nini naza boye kutu donc nabongama mpe na kosomba telefone te mais na forcément na yone nasombi telefone donc mbongo wana ezaso mbongo wana olingi te ozwi telefone na yo ti ake na ye akomi mwa liboso alobi bomba telefone wana kobimisa te nakomi na chambre nafongola telefone bozofongama te
na vie nzete moko na bina boye simbi te nakiti pa bavie na se etalana na pareil oyo ayebisi nga deja babeti yo mbata yango mpe na butu nasambelaki fort nzambe alakisanga kaka moto yango lelo nzambe abeti motema abima na prince ti mpe na ndenge ye nasokolisa bafoto awa na bino naye komona bango yango moni na finale bakonzi baye mpe tomoni bango babandi kokima mbango bakonzi balobi tozwa bamoto tozwi bamoto tolandi bango lokola nga nakangai kaka elongi na ye moto esipokaki nga na mokuse tokangi kaka ye na tour na bango mpe population basalaki communication oyo bon lelo ma tosenga vraiment bakonzi na biso il faut bapesa force na bakonzi oyo mpe baza na se mpo mosala etambola vraiment mwa malamu mpe justice na biso il faut bayeba bato wana lere bazokanga bango ezalaka ka mbongo te batia na mbongo vraiment à part mpo bato wana basibi mpo bayeba mbala nsima lere baokanga baninga na bango mpo bazonga lisusu te ekozala vraiment quand même bien badeleka nyonso bazwaki cingacinga nga na botami na poni awa nayebi soki basalika makasi bapolisi oyo ya se bapesi bango makoki wa soko okangi okende na ye pinisio ezala ferme papa na ngai makambo oyo ozasi. Ah oui, Boende Zalaka, mon capitaine honoré, les policiers du peuple, Moussala Kitoko, Moussala, Izali Komonana. Eh, Keyo! Pardon, Zalate, Nabaye Bazali, Kosalela, Mosolo, ya l'État, Lokola, ya Libenga, Nabango, message, l'inspection générale, ya finance. Excellence! DG, ça chauffe, hein? Mais oui, ça chauffe, hein? Excellence, oui? Les inspecteurs de l'hygiène sont venus vous donner les conclusions de leur contrôle. Hé, esprit, Konzo. Faites l'entrée. Ok. Nous avons de très fortes présomptions de détournement des deniers publics contre vous. Mauvaise gestion, non-paiement des salaires et des primes des agents alors que l'État vous a donné les moyens. Conseiller. Oui, Excellence. Vous pouvez disposer. Merci. Disposer. Merci, Excellence. Et vous avez construit votre maison privée et votre hôtel avec l'argent de l'État. Inspecteur. C'est la famille. On peut toujours arranger. Je peux encore ajouter, madame. Vous aggravez votre cas, Excellence. Le rapport sera transmis au parquet. Madame, le linge sale, c'est l'enfant famille. Le parquet vous attend, monsieur. Inspecteur, Bino Bolimbi Sakate. État des droits. Eh maman, Mbadi mama monwe. Silence. Le tribunal vous reconnaît coupable du détournement des deniers publics et vous condamne à 20 ans d'emprisonnement ferme sans possibilité de libération conditionnelle. Le tribunal ordonne la confiscation de tous vos biens et vous interdit l'exercice de tout mandat politique au public pendant 10 ans après l'apurement de votre peine. Avez-vous quelque chose à dire? Monsieur le juge, qu'est-ce que votre tribunal va faire de tous ceux qui m'ont poussé à voler? À chacun son tour. Le tribunal ordonne votre arrestation immédiate. Policiers, exécutés. Le peuple congolais n'accordera aucun pardon à ceux qui entravent son progrès. Message de l'inspection générale des finances. Nasiat Kingasani est la commune ya Kimbanseke, Bakangi, Bakuluna, Yekiri, gouvernement. Voilà la détail dans le reportage Oyo. Baelemo ya la police nationale congolaise ya Siat Kingasani 1 basalaki musala makasi Nabutu ya lobby eleki tozali awa na commune ya Kimbanseke. Ndenge kaka bozali komona boye bakoyaki na quelques kuluna membre ya Ekiri gouvernement Ekiri oyo eterrorisaka population ya kote oyo makasi na ndenge ya kosakana te. Parmi bango mwana mobali oyo bozali komona ye azali spécialiste ya koyiba ba moto pe a se transformant na président sponsor ya bakuluna Ekiri gouvernement yokaye. Ekiri gouvernement.
Oui, qui gouvernement, vous en êtes. Nos agina nite dans fonction de la catégorie. Vous avez comme ça bango ndenge. Soza mungu. OK melisa bango. Po bango azongeli combien? Non moi itinga ya simple. Si malongwe ekiri nini? Pardon? Yes, so it's a Fumuket. Fumuket. La catégorie katabali ba combien? Non, tellement il y a moto, nous avons sponsor, nous avons comment tu roules bas, nous avons géré avant. Il y a ce que vous en avez. Non, il y a la finance n'est pas bonne. Natournaye, commandant Yassiat Kingasani 1, le colonel Kingola P. Atalisaki Boye. Soki totindiki bango et pas bakonzi aki des droits soki batiki bango biso tole matin konza yebi ndenge nini asambisi so belema constitutif ezate mais yambalo bakonzi bango sunga biso o nyoso totindiki bazali vraiment ezarare bazonga alors eza collaboration ya makasi mais lo na osenga na population pas aider biso pour na dénoncer ndenge toza boye l'air ba olanda émission oyo ba yebi ke oyo wana vraiment ke na yepo na bango message ezali ba parents ba benda bana matoi en tout cas ba éduquer bango panthère noire ezoya ego salama biso to sunga bango ndenge ba condition ba komi awa basali panthère noire. Ah oui, la police azali kolembate pour na kotrake ben civique oyo bazali kozangisa population kimia boyene izalaka. Kejo. Wezi ya Selemba usalite etondi na ndenge ya kosakana te population bazali kobelela bourgmestre asalaka nini bozo ba détail. Oyo ezali koleka awa il faut kolukela yango kombo. Tozali awa na wenze ya Selemba ou plus précisément na avenue de la Libération ex 24 novembre na commune ya Selemba ou. Awa ndenge kaka bozali komona boye batu bazali koteka likolo ya fulu likolo ya matiti pe poto na ndenge ya kosakana te. Awa tozali koyeba te soki ezali kaka wenze oyo batekaka biloko ya kolia to pe ezali wenze oyo basombaka matiti to pe bafulu. Wenze mobimba esika ya bopeto ezalaka te ata place batu bazali kotambola fulu na fulu batu bazali kotambola likolo ya matiti bakisa lisusu nchudi veut dire solo na ndenge ya kosakana te. Population tokutaki sur place basalaki communication oyo. Papa, otiaka fulu awa eza pona wenze. So to komboli to tchokisika wana. Otiaka wana pourquoi chaque fulu opesaka 500 francs. Pour la salubrité to tchaka wana. Ezaka des fois bazwaka pusu balongoli bake kobwaka. Siko ekomi mbongo bazo kongola bazo tchaka ba poche. Donc fulu ekomi montagne. Donc tokobenga ngomba ya Golgotha. Bakozi bazo ba mbongo bazo tchela ba poche bazo ba mbongo depuis 10e mois on peut ça ba 500 chaque l'état aya aux sociaux balongola roka kabwa oh de lembi solo yo za tifoïde anda to pesa mbongo na biso oni ni balongola mais bakonzi bakongola mbongo ngo toyebi te soki bakenda kotiaka mbongo na bandako na bango. Papa topesa mbongo na biso chaque jour ya salongo au lundi au dimanche balongolaka fulu te tofete na fulu oyo toyebi te Selemba mobimba eza sali te fulu na fulu mbongo topesa mbongo ezokende wapi siko totekela petu boye fulu nyonso soki totekaka awa tobenga mangengenge akomata likolo wana kwani bazolongola te toyebi batu bakontina biso balingi nini aya kolongola biso fulu oyo tala fulu neza bosembule beti bakuso kolinga te etambola na nzoto kuso totambola mbongo chaque jour topesa mbongo au lundi au dimanche topesa 500
biso salon sikombo okenda wana so solution te makasi ko ya kosenga bato bamani so babengani bagrao chaque jour topesa salongo tofuta atike me baasula place o solution te basolo nyonso toomeleza tifoide balukela ngo solution toboyi na biso baproblème peme tooteka fulu salite sikoyo na ntango président asalaka ye moko anomaka bato mpo basoutenir ye na misala sikoyo bato oyo président atie baofingisa ye ta neti fulu filme ngo bi ozwa ngo mpenza fulu oyo tofutaka mbongo asalongo chaque jour na mbongo atike balongolaka te salongo esila me bawazwa yango mbongo balongolaka fulu te bayaka kozwa mbongo batie na poche mbongo batie na poche bukumesa boye vuma bukumesa boye banda kota elongi neti oyebi te mwana lemba botie na selembao awa ya kaka bamakangu na bamakangu na biere toyebi ate elongi na ye te bayaka azwi mbongo akonya bana ye so biso olobi ayeli biso basoda okela polisi apo na biso nyonso apona okanga mutu te poelela boye bango balingi te bango balingi mbongo tozonyokamaka bazwaka mbongo epui baofingisa na président babukumesa boye ifo président atande fimbu makala tano presse ya selembao sali te bafulu na selembao sali te apo osi babukumesa ya boye botieli biso wenje nyonso ebeye basali te na sali te toilette publique ya selembao mpe ezalaka te tofutaka mbongo ya bato na lupanga bato wenja selemba ope ezalaka te totekaka na balabala papa bukumeso ya commune ya selembao papa yoka soni mpo niveau ya salite ezali na wenze oyo ezalaka sous juridiction na yo moyen ya koloba kutu ezali te et pourtant ata salongo ya pamba esalamaka te ata bato ya commune bayebi kolongola bafulu oyo te tomituni et pourtant lisusu mbongo ya tike ya chaque jour erataka te yo mpenza tofundi epa papa eya nini bukumesa boye vuma bukumesa boye banda kota elongi neti oyebi te mwana lemba botie na selembao awa ya kaka bamakangu na bamakangu na biere. Merci pour la confiance, pour la fidélité. Cela plus sur Moukoula Lelo et Commune à Souka. Vous savez, la image. Vous payez ça. Merci. Nadio d'enfer, Serge Lokondo, Jacob Kayanda Bazalaki, Nassima, ya caméra, régie finale. Et Simama qui est directeur technique, l'ingénieur YM Karazalaki, assisté, na directeur des infos, Nabiso, M. Christian Niamabou. Bama Tabakita, Babal Kolmabele, na préférable.